Grand merci. Donc, c'est-à-dire que tu as toujours Nakate Sikao, Tomoni. Depuis là, je vous avais dit que le drapeau est tombé qui est belé pour le coup ya Mboka. Soutien, il y a candidature peut-être il y a Papa Nabiso Moïse Katumbi parce que tu as besoin de changement dans Mboka Nabiso. L'association qui tellement est belé, tu as bande ko Nabiso Tomoni awa ba meka un peu ko pesa biso peu ezali soutien na bango na ensemble pour le changement. Ndenge nini élément outil ko sala ma awa ceux qui bango na par na bango ba memi nini. Bonjour papa. Bonjour maman. Na invité ce qu'on expliquer biso bino boza parti politique nini exactement. Biso tozali UDCF et Koloba Union des chrétiens fédéralistes. Ils a dirigé par nani? Ils a dirigé na président Pierre Paipai Wasagasige. OK. Ko présence na bino na Mesikao na habité. Comment est-ce que vous allez nous expliquer parce que to monia wa drapeau ezalaki mwa mingi. Oui, lelo ba drapeau ezalaki mingi solo mais bana mboka bayaki nde kolakisa affection na bango. Na candidat na bango comme on a candidat président de la République na l'élection le 23 décembre comme on a monsieur Moïse Katumbi Chapwe. C'est pourquoi biso UDCF le quoi tozali membre ya plateforme Otobengi AR qui veut dire alternance pour la République. AR zali membre ya méga plateforme Otobenga machine à conquête comme on a ensemble pour le changement yango wana lelo mukolo lelo comme lancement officiel na yango pour la première fois tout ça la meeting ya boye et en même temps to transmettre batou message ya Moïse Katumbi Chapwe pour na ko expliquer ba pilier ya programme naé en tant que candidat président de la République. Voilà, si vous pouvez expliquer à nos internautes partout où ils sont, je pense bien que Bazo soit 5 sur 5 chaîne Nabiso Info 16. Message il y a président Moïse Katumbi Zalaki ni poto moni plein o ezalaki a nebela bato ba meki un peu ko critiquer journée à l'élo mais il faut savoir déjà que manifestation et l'équipe malamu mais message il y a papa Nabiso Moïse Katumbi Zalaki nini. Message il y a président Moïse Katumbi Zalaki message moko simple. D'autant plus que azaki sou na belete ya koyebisa bana Congo parce que toyebi biso surtout tangu azali gouverneur na Katanga musala nini oyi asali biso tout monaki yango alors tangu akomi azui charge ya kozala candidat président de la République azaki na message ebelete ako valoriser mutu otobenga secteur humain fait di bon moto nde yango ya opesa valeur parce que les loba congolais ba sou na respecté même na Congo ngambu to aki biso surtout dessus ya omona ba opération za koleka na Congo ngambu bande ko na biso me ba ki violer ba ki tabasser ba refouler bango na ba pays étrangers en Afrique même partout dans le monde ba congolais ba ka respecté mais avec vision et président Moïse Katumbi Chapwe to yebi ke na valeur o ya za na ngona mokili déjà pour azotambola biso surtout mona na bilili ba congolais pe ba ozo yango. Kolanda interview ya papa Nabiso Moïse Katumbi tomoni alobeli plus ezali lisanga ya ba opposant ya mboka na biso. Lelo congolais abi opposition ils ont 95% ya ko réussir na élection ya 2018 à une seule condition ceux qui bazali ini. Mais tomoni nde ko na biso Félix Aouta ko sala meeting il y a pas longtemps. Et c'est quoi peut tondaki na bateau. Lobby mouvement salamaki ya makasi na niveau ya Kinshasa pour na wezalaki acquittement ya Jean-Pierre Bemba. Congolais lobby ye wana candidat tozozela pour na élection ya 2018. Lelo to moni lisusu ensemble pour le changement ne belé ba parti politique ko soutenir Moïse Katumbi. To ye lisusu ne sika oyo. Na ebité ceux qui oko lancer message soit ko za na message moko yo ko sangisa ba opposant wana pour candidat bima bobele moko pe candidat ngo na yo akozala nani. Déjà biso tozali ensemble pour le changement. Candidat président de la République au biso toponi ezali monsieur Moïse Katumbi Chapwe. Mais lokola toza ba démocrate. Démocratie na biso tosuki sango na monoko te. Tozo mettre en pratique. C'est pourquoi au moni bandeko ya IDPS na balié na bango na président Etienne plutôt Félix Tshisekedi ba bimisi epé candidat président de la République na part na bango. Lokola biso tout ba opposant na peuple congolais. Toi na souci ya candidat moko. Il faut batuba yeba que depuis président Moïse a démissionné qui n'a pas perdu et puis a télémela qui likambo ya troisième penalty a lobaka déjà pona yé topé pona biso ba tozo tiaé maboko to senga to sala primaire pona ba opposant nyonso tout veut dire to ko bimisa kaka candidat moko pour biso eza souci na biso. Mais souci na bino eza le président Moïse Katumbi a la candidat pour cette année 2018.
mais bato ya IDPS pe balobi bango fo ezalaka ka Félix Tshisekedi ngambo ya MLC babi igwe na biso pa ye siko biso mutuna na biso ezali presque tango tozana to on a besoin toyeba moi précision moko ceux qui bango nyonso ba postuler congolais monte ke bo troubler biso opposition ezombrier et ko ambrier sous congolais na mokili mobimba makambo bozomona esa makaka aboye parce que nous to komi na moment ya élection té démocratie yangoyo biso to bimisi ya biso omoni o to sali eza démonstration force to laksa batu combien Moïse Katumbi aza populaire bande kwa IDPS pe babaki bango candidat na bango basaki pe démonstration force mais bobo sanate biso nyonso na IDPS na UDCF na envol ba vedi AR biso tout oza ba membre ya rassemblement wana bobo sana yangote eza méga plateforme o esangsaka biso tout et ya rassemblement mais n'empêche le coup la rassemblement ne commis plateforme électorale n'empêche que na ba plateforme électorale na biso to bimisa déjà ba candidat c'est pourquoi au moni to bimis to préparer des ba liste ya ba candidats députés provinciaux na ba députés nationaux veut dire to bimisi pe des ba candidat président de la République le moment venu toko sala primaire poto bimisa biso son candidat moko oyo ekosepelisa peuple et ande komona candidat bo moko. Ok, mituni eza mo ebele mais na rotika pe maloba pas conscient na ngai na ebite so à cause de sous certaines personnes au bazandi ngandinga na yo pour ne pas monopoliser la parole quand même. Tonayeka. Ok, merci beaucoup. Papa, na yo que le but makambo ya démonstration awa. Mais ce qui total bien ngala yokaki. Ne ba lamboka pe baloki pa bino bozo pesa ba mbongo po ebelo ba ye awa nde bazwi mbongo. Bino mo justifier ngo ndenge nini? Pardon? Olobi ma démonstration que Moïse Katumbi alaxipe force na ye que ye pas ali mwana ya mboka. Yango bomoni bato ebele ba ko répondre na ba parti politique ebele. Et alors que balobi Moïse azo sala ba démonstration na mbongo. Mingi nde mobilisation za côté ma ya mbongo. Bino boyebisi bisoni. Na bandi Kisasa et Mesani liberté ya Kisasa et pe Sarabatillon sonzela balekana biloba loba. Je crois depuis tozaki awa Boumoni ata 50 francs etamboli. Pour preuve, tout ça la interview, tout ça la mbongo pe sabinoté. Bozaki na besoin interview, bo concerner biso, toyé. Tout ça l'interview na bino. Veut dire biso tout ça la bande royon surtout baté mais abo na bango. Mutazu ata 50 francs até. Mutona mutaye na volonté na ye. Parce que difficulté ba congolais ba vivre na 17 ans ya règne. Ya mutu moko. Ils a passé pour ba congolais ba vivre na sengo. Biso tout souffrir. C'est pourquoi tu portes choix na biso na candidat président de la République Moïse Katumbi Chapo. Ensemble, ils ont visé Nini pour la élection 2018, il y a décembre. Vision ensemble, ils allaient tout gagner l'élection. À tous les niveaux. Je veux dire, tu as un candidat président de la République, tu as un candidat député nationaux, tu as un candidat député provinciaux, tu as un candidat partout, tu as une commune, tu as un candidat. Je veux dire, vision na biso, ils allaient d'abord, objectif premier, ils allaient tout gagner l'élection le 23 décembre et après tout mettre en application plutôt le programme Nabiso Oyo to bimisaki depuis Afrique du Sud. Na problème où il y a machine à voter. En tout cas, les Cambotali machine à tricher, ils ont makambo Nabiso te. Pour biso to bagi to une élection sans yango. Puis so bo ana besoin makambo ya machine à tricher, il faut même botu na monsieur nanga. Poti le stock nango ezate. Et puis pour tous les sabatuke eza machine à tricher batu bazotia tembe so mutu nyonso abimisi ba carte électeur na awa tant to genda ko sala enrôlement bazayi biso ba empreinte mais na ba carte tozala ngwa nyonso tout ba empreinte na biso ezate pour la nini tant to yebisa bango ke ba tricher de ba na 10 millions de voix o eza de affectif batu ba boya biso c'est pourquoi to lobi que machine à tricher et talibiso T le 23 décembre biso to bongami de apoto ken élection mais sans avec cette machine. Quand on a machine à tricher, on a machine à voter. Papa na biso Moïse Katumbi Chapo na discours na ye na bolobi atangi 3 leaders ya opposition. Atangi bongo ndeko Jean-Pierre Bemba, atangi bongo ndeko Félix Tshisekedi, atangi pe na ye moko pende sali 3. Sikoyo bandeko na biso ya IDPS, o ya rassemblement disons, bango balobi ke non à la machine à voter. Bino pe batu ya ensemble bobo ya mais bande ko na biso MLC bango balobi nam eza la machine à voter ezali
ezala ba décrispation wana esalami vraiment concrètement te ezala pe lisusu bandeko na biso ya ba diaspora ba voter te bango bakokendika na ba élection tandis que bino boboyi réaction na bino ezali po ya tangi bango nyonso. Non mais on comprend que bango ba lobby te que ba okende une élection avec la machine à voter. Non ba okende que ba okende une élection parce que biso soto Hollande biso to ba politicien to landa ka bango très bien. Ba lobby ke bango ba okende ka na élection. Biso pe to ba ke biso pe to okende élection pour preuve. To bimisi de candidat na biso. Mais tu précises que tu reconnais une élection sans machine à voter. Vous êtes peuple congolais wapi. Pour biso to lingi. Là comme le 25 décembre. Tu tangi comme président na biso. Le 24 disons. Permettez. Tu tangi comme président na biso. C'est quoi yo bino ba politicien bozana no bino na mbilinga. Ata bozo assurer biso que élection kozala mais bino bozana na koyoka na te. Dialogue pe o boboyi pe dialogue bobi que il y a pas de dialogue kozala sous ndenge ba o etu koleka. Siko er bozo sala ba biloko o botie bozo tia ba congolais wapi o ba ko soutenir bino tout le monde ba ebele. Yo mo politique pesa ngelo moko te. Donc ba vraiment ebele bo tia biso wa. Na linga ina comprendre tango lo bino ba politicien bozana mbilinga. Oui biso soto ba politicien ba to majorité ba pe ba politicien. Biso pe ba titoa na opposition. Toi pe ba politicien. Tango lo bozana mbilinga banani bazana mbilinga. Po bango bazaki ko sala ba campagne de désorientation depuis kala. Balobi bango bazo ki ma ba élection. To lakisi bango ke biso to ki ma ba élection te. Candidat na biso to bimisi pe programme na biso pour na 5 ans au to ko sala. Bande ko pe ya IDPS na balien na bango ba bimisi pe candidat na bango. Mais bango pe ba bimisa bango ti. Ba pe sa pe programme. Pour la nini biso puisque olobaki osulevaki sur likambo ya mbilinga to batu bayo kana te na zwima moi muke côté na biso po na éclaircir batu que biso to na mbilinga te biso to ça la démocratie ezotinda mutu esika liberté na nga esuki esika ya yo ebandi mais démocratie na biso to ça ngona désordre te moment oyo ko senga na biso to ça la candidat moko ekokoka. Mais ce n'est pas encore le moment. Oh, tu sais, ça a démonstration et force. Bisika bavandi. Bisika bavanda kana ba TV na bango ya bambongo oyo bazozwa ya ofele bazotala babia to asune sikate. Pona makambo ba moni lelo. Voilà pour nous moni lelo ndeko bandeko na biso ya IDCF. Message nini boko pesa ba ndeko ba diaspora bazolanda bino na musika baza vraiment ba payer belé o balinga kamboka na bango Congo parce que à tout moment balinga ba yeba qu'est-ce qui se passe na mboka oyo Congo. Alors elongo na message oyo le président Moïse Katumbi Tshapa uti ko pesa message nini opesa bandeko. Pona bandeko ya diaspora na pesi bino d'abord merci na implication na bino na makambo eleka na mboka na biso eza mboka na bino bolakisaka biso ke botikaka biso te bo continuer ko bunda bo continuer ko s'impliquer oui espoir ezali biso na bino lokwa biso to benga ensemble pour le changement biso na bino ensemble to changer mboka ala ki ebele bolandi ezaki message ya ensemble pour le changement ya papa na biso Moïse Katumbi bomoni ndenge nini ye moko en personne à éclaircir ezaki population congolaise na événement lelo on s'attendait peut-être ya komona Délice Sanga ameka un peu koloba komona ba autorité morale mususu ensemble pour le changement ba meka un peu koloba mais par notre grande surprise tomoni ye moko le président Moïse Katumbi esika qui avec l'aide aux technologies, nouvelles technologies, nous avons un message à lancer la population congolaise. Mais nous espérons que ça soit comme ça. Pour les jeunes, les à lobby, jeunes à souffrir, marambo belé côté Namboka, c'est parce que développement social Yamboka est alité. Bon moni yemoko papa Moïse Katumbi, c'est vrai qu'à lobby à cause se battre n'a pas possibilité ni on pour budget à Congo et Mata. Ne fût-ce que créer des emplois. Copé sa misala et moi pas. Mais créer des emplois pour y avoir des kosunga ba jeune et belé ba longana ezali ba distraction ya ba kuluna et tout et puis ezali union ya IDPS union ya MLC union ya INC bande ko nyonso wana basangana pour mboka oyo échanger na mikolo ezoya. Nous avons que 6 mois et nous espérons que le 23 décembre il y aura un changement total dans notre pays et là nous disons un grand
grand merci à vous tous. Là où vous êtes, l'équipe de l'Info 16, Tonton Minga Mobali a série un rôle Bamba derrière la caméra. Je vous aime beaucoup. Nabino Bato Bolanda Kabiswa wa Kamenet Mbola Descenda Simo Kimbangwa Kim Kabongo le préféré. Balobi Fondation Lissal ici et Mameya. Nalinga Rabino Mingi Bolandi et les Mao. N'hésitez pas à s'abonner plus et pourquoi pas Yako Tike la Bichose Ali Basi Gestion Abino. Nous sommes là pour vous informer. Rebecca Bilendo Poukout à la Servadi vous dit au revoir, à la prochaine.